Bienvenue sur notre émission, l'émission Trop c'est trop, votre émission préférée par la charmante Bibi Swami na canal et à télévision na biso Sepela TV. Télévision où il y a différence nde na lobaka ya grâce pe ya succès. Télévision beaucoup landango partout dans le monde entier. Lelo o émission et au canal London City et aussi na Katiamboka Congo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réalité de l'autisme dans notre communauté congolaise. Pourquoi na pesi titre oyo ya réalité ya bana o bazana problème ya autisme na kati ya communauté congolaise bande konanga bolandanga na bokebi vraiment yonanga tozo yekola sir bana oyo boloba mama charmante ba titre ngo kina kokundolango pourquoi na loba toujours makambo to yakanango eza makambo esala biso pasi na kati ya mitemo tant que ba maman makambo etungisaka mitema ya bato nde bato babengaka na koluka koyeba nini vraiment zo leka pe zo choquer ezo sala pasi na bande konakati ya communauté oyo congolaise. Je vais vous parler de l'autisme. Bande konanga bolandanga malembe pinza. Nde na lobaka banda ko invité, banda ko connecter, bande konyoso de partout bazali na Facebook na o banda ko yebisa bango. Maman charmante a commencé, la charmante Bibi Masolangwe bandi trop c'est trop. Les lois yelibiso vraiment l'autisme dans notre communauté congolaise. Benga batu invité, tous en a besoin te que mutumso alo bana yoka ki débite bo répéter non. To kota to banda ko benga vraiment ko bengi sa bande konabiso l'invitation est pour tout le monde. Totine d'émission au partout bande konabiso bazwami na Facebook na o partager l'émission. Merci beaucoup na banyo soba kolanda biso. Balobi la réalité sur l'autisme dans notre communauté. Bande konanga kozana mwana o azana problème ya autisme et ça la kapasi nanu na ba parents ba baboti mwana. Mutu nyonso tanga ke kobota asueta ke mwana ngazala malamu. Mutu moko ta pona lobi ke ngayo na ke kobota na senga sho ya mwana. D'abord de 1, le sexe de l'enfant est dépendant na Nzambi. Mwana zala pembe azala mwindu eza mwana o nzamba pesio. Alors ba parents faut ba se contempler na mwana pe esengo oyo nzamba pesi na kati ya libota na bango. Et pourquoi balobi na kati ya communauté congolaise? Quand je dis na communauté congolaise l'autisme tomoni ke bana ebele babotami na kati ya mboko ya poto tozoyi bate ezakara a na Londres karate partout na monde entier tomoni na ba France na ba Hollande na bandeko basala pe même ba DVD kolobela ka si difficulté nini ba parents o bazana bana o bazana ba autisme ba kutana nango face à la communauté na biso bandeko ba mama boko limbisa vraiment des maman charmante alubaka kozana mwana azana incapacité kozana mwana azana difficulté to kozana mwana azana problème que ça soit mental et ça la ka vraiment pas sinamitéma d'abord il y a parents ou il y a boti soit il y a parents de nabak ne bandeli et ça la toujours sur que bota memise mina 9 mois azozela ke abota mwana azala na ba condition nyonso ndenge bana nyonso normal baza. Merci ndebo landanga bandeko. Définition na biso na zuma définition muke ya dictionnaire ya anglais balobi autism is a lifelong developmental disability that affects how a person communicates with and relate to other people and how they experience the world around them. Learn the basic about the autism spectrum and basic define. Find out more about pathological demands avoidance. Vraiment bayo batanga batona mayele bokene vraiment kokota bo google bo luka boyeba vraiment bana o babengi autisme ndeni bazala la façon d'être na bango lifestyle na bango le long ya tout au long ya life na bango ba vivre ndenge nini. Bana o bazana problème ya autisme de part et d'autre. D'abord ba parents mingi ya biso ya bandeko congolaise ba papa mingi bokolimbi sanga ba blemaka toujours ba mama ora ki na famille na ngala zaka na bana ya boeti na famille na biso to bota bana ya boeti o ezaka famille ya mwasi na ngame non na ngina yebisa bino lelo et dépendaka na motote eza mwasi tenda sala ki choix ya mwana aloba ke ngana lingina bota na ngama mwana moko azana autisme tona bota na ngama mwana moko azababa tona bota na ngama mwana moko boya za koka tona bota na ngama mwana azana problème moko incapacité tout ça eza choix ya Nzambi
nzamba mona ye malamu ke eleka na nzela na yo ayeba ke yo koka kofesa ngo na ba difficulté na ba moment na ba temps difficile yo kozala na pona mwana wana ayeba ka biso malamu bible obi avant biso tobotama to ya na se na pole obola nanga malamu bandeko nanga nzamba ayeba ka ayebi makasi na yo ayebi limite ya la charmante ezawa ayebi nini la charmante alingaka na nini la charmante alingaka te et alors soki ndeko na yo aza pene na yo tozolobela vraiment communauté congolaise partout ozwani ndeko aboti mwana aza na problème ya autisme eza te comme sujet ya moquerie pona ba maman et comme sujet de moquerie pona famille ya mobali na ye et comme sujet de moquerie pona entourage ba mama ebele ba benga ba bi mama charmante tokoka asusu même pas kosangana na bandeko omona fete ezali quelque part ozana besoin yo po kende o se défouler o mema pe mwana oyo as mesana to asakana na baninga mais non omona ba mama mususu bakomo kimisa bana na bango balingi te mwana asangana na bandeko pourquoi ezo sala pasi oza mama oza moboti suka ya vi na yo oyebite toyebaka ebandeli na biso lelo nazomi mona naza makasi na maboko mibale naza na makolo mibale mais lobi kuna na yebite na kozwa pe accident ya voiture makolo nange ekatani liso etoboki mosapi loboko eloko moko ekutani nanga anomalie na komi na handicapé physique et alors bato baza nzinga to tout autour nanga baba na kosemoke nanga baba na kosekanga bandeko nanga eza boyete esalaka pasi a tant que maman ba parents oyo bakomi isolé ba parents oyo ba s'éloigner ba maman oyo bakomi bango moko balingi suko sangana te bazo préférer même bakendaka ba réunion oyo sika bakuta na sika bana bakendaka ba classe et tout ça ba pesa bango ba offre ba holiday makambo bele bele sika bakendaka kokutana azo préférer akeno kutana na ba communauté mususu o baza pe na bana o baza na problème ya autisme lokola ya ye et ba sangana ba banda ko solo ensemble mais alors que toza communauté moko munene toza ebele tokoki pe kosungana biso na biso toza pe na bana mususu batangi toza na bana mususu pe basalaka ba jeune na biso na bekole o mikoloko ya tokolobelaka tokopesaka ba numéro ya téléphone eza pe na bandeko baza vraiment se dona corps et âme pona ko aider ka bana baza na incapacité bandeko nanga soko sala rango soki yo nzamba sali yo grâce ya robota mwana za malamu en tout cas ko seka bana ya baninga te nde nalobaki shwa ya mwana eza nzambe mutapesaka eza na mama moko te eza na papa moko te oyo alobaki ngana lingi na bota baba ngana lingi na bota ndundu ngana lingi na bota mwana aza na autisme non eza shwa ya nzambe asepelaki kotinda pana oyo ayeba eke yo kokoka et aussi de deux nalingi na beta vraiment c'était na ba papa oyo ole yoza la soutien pour na mwasi na osunga ye parce que ba maman de tolobi maman a on dira ka souffrance nyonso ya mwana oyo azana problème ya autisme et ya kapa maman parce que maman ndazo meka ko mekola mwana maman ndazo linga ayeba langage ya mwana maman ndazo linga yeba est-ce que mwana ngana minitio bolimbisa alinga kende toilette est-ce que mwana ngana minitio alinga ilia mwana ngana minitio azana besoin paiement mwana ngana minitio alinga sala nini ezalaka beaucoup plus na biso ba maman nde tomeka ko yeba langage ya mwana et alors papa so oza pene ozala moto aza ko aider mama oyo otombola ye ozala Moïse na ye oza ozo ko pushi ye akende ba mama oyo mingi tomoni bazo koma na problème ya dépression mentale azana nesika ya kokende te voire même mingi na bango ba komo kima na l'église esika oyo muto ayaka kozwa refuge ne na bengaka lieu de refuge ba komo kima même na église esika to sanganaka poto ke no prier pourquoi il y a de maman même à l'église oyo ba sekaka bana ya bato ndeko nanga pourquoi yo koseka mwana nanu yo kufite aussi si pe na ino kobota te soki pe yo silisi bano yo boti ba génération moni ko ya sima balobi malédiction elandaka jusqu'à na 4e génération oyebite bana ya bana na yo tom suba oya obota pe mwana akoza na problème o na difficulté oyo alors isika ya kozala baba na kosemoke na ye baba na koseka ye bande konanga to lingana. La Bible dit aimons-nous les uns aux autres. Lelo vraiment na ye na zan vraiment ya kokita to solola bino nanga. Vraiment tout tinda ba message to koma to loba nini yo lingo bakisa sur le point où yabana o bazana problème la réalité de l'autisme dans notre communauté congolaise. Tout ko finga. Tout ko seka. Poto yebi lobite ba mama ba papa.
Papa soki maman aboti mwana azana problème ou ya autisme, linga ye toujours soutenir ye, zala premier support ya mwasi oyo. Support alibose banana yo papa. Oyo kelango sonite, la plupart na bango bazara na ba bis na bango et ara kozora bango ke na otika bango na classe, après bazong si bango na bandako. Atape soki yo papa olingo ke kotika. Na ba réunion lingo assister. Pourquoi tozotika charge nyonso na ba mama kaka na ba mamo lokwa ya botaki yango amemaki ndengambo. Mama asalaki choix ya mwana. Mama asengaki lolenge nini mwana na yazala. Mais non ba papa. To sunga basi na biso, to ede bandeko na biso, soki paza na baleki, soki paza na bayaya, na kati ya mboka o ya London City, to sunga ye, to ede ye, la communauté, to za force na ye, to za biso nde to relaxer amour, to za la bato to loba na ye, go ahead, e aza mwana eko simba, azo ye kola, pe a na poto, mwana moko tatika la rana ndaku, nde to za la rana Afrique, oboti baba wana kenara classe te, to mona quand même na bekole catholique, ba mana kopesa mwa ba ozomona bazo kene koyekola ka couper couture. Mais awa toza na mboka ya opportunité. Okene na compagnie musu okuti baba azo sala za maela za makasi na computer. Bana ona mingi bazalaka ba développer ravement ba skills na bango. Bazala makasi na misala neti ba électricité, ba ordinateur, baza makasi na misala moya maboko. Mais pourquoi to ko en vouloir bana oyo? Pourquoi to ko push bango away? Baza bana na biso, baza ba ndeko na biso, baza ba leki na biso. Baza o biso to boti soki bimaki na mochopo ya mama moko. Mama mona lokola uti pa na yo. Mona lokola za mwana na yo. Lingai na bolingo ya solo. Ezate mama na ya zate mwana wako la toilette yo za pene batika ki mwana na fete azaki ye moko lokola yo ozana mwana ya boete okoko longola mwana osalite te okoko simba yete okoko tikala na yete mama oyo aza partout akeni fois tambola na mwana ben non toza bandeko ozala voisine na ye ozala camarade ezala leki ezala yaya tolinga kosunga bango topesa bango moral biso nde tokoko apporter un plus na ba vie na bango. Baïsinga babinde qu'on a biso moko, auto kotika biso vraiment paix à son âme na Hollande. Pourquoi stress le cas qui est de quoi comment la tension pona nini pona mafinga pona koseka pona kocholama ya communauté na ye moko tala ya bota bana bizengi abota bana bisimbi ndeko nanga nani ayebisi ke mwana azana autisme aza kisimbi to baki baki simbi biso na Congo comment est excusé te kisimbi to ba ba bana mo bazaka mitu minene. Mais tout le monde, la plupart abano bazana problème à autisme. Oromona mona zaki toko azana beauté tamsu mwana na yonanga hôtel mati. Mais pourquoi to finga bana? Pourquoi tozo chola bana? Hein? Est-ce que mwana mutasinga kia na mokili nzambe? Papa, na yo moko zo finga mwana mwasi na yo? Yo mtobota kiazaya yo. Mema mukumba kisimbi na yo. Non. Famille na koko chola mwasi ote et non plus yo moko. Vraiment ba papa bolandanga, soko zana mwana oyo nazo beta sete nazo bonde la biso pour l'amour du ciel pardon. Osana mwana azana problème ya autisme, pardon aidez-moi sinayo. Linga moi sinayo kaka ndingo linga qui est le premier. Le choix que tu as fait motote atinda kiyo. Ezala ki yondo lobaki na linga ki maman Marie. Ezala ki yondo prononcer ki lobi dans le malheur dans le pire. Je te mènerai jusqu'à la fin. Et pourquoi molingo oyo longo liango? Soto bito zonga nanu vraiment notre Dieu est amour na kati ya Bible. Balobi ke biso nzamba linga ki biso mingi yanga tinda ki mwana na ye Jésus Christ ya kokufela biso. Et n'est-ce pas Jésus akufela ki pe mwasi oyo? Akufela ki pe mwana oyo azana problème ya autisme. Bande konanga basi pe mibani. To soutenir bandeko na biso, to soutenir ba famille na biso, to soutenir ba linga mi molonga nini na lobaka, ba o bazana bana o bazana ba problème o ya incapacité. Na mona ndeko mso abengi nga yesinga lobi mama charmante. Ngana zai na mwana ngaza na problème ya autisme. Mais siko ba ninga na nga bayaka, bazo tiola bana nga bazo sekaye bazo benge disebo. Ozora mbongo ebele yo liaka disability maman. Tu sais combien ba maman oyo ba souffraka. Oko lambela mona eloko alingi angoti. Parce que ye compréhension na eza neti ya bana nyonso normal te. Langage na eza ndenge moko te sora boyi likambo aboyi. Balobi eza pasi. Et ça la rapasi faut luka sala tout mwana lia na gu oyo alingeli.
ba dépensaka trop énergie ako kene musala te parce que yende mama faut look after mwana oyo 24 hours bandeko ya facilité tamsu yoso ba pesi oko kangoti mais mama oyo anzimaki misusu pe balobaka déjà de azana sain na kati ya grossesse ba ebisi que obota mwana azana problème azana difficulté to longola zeminde na mboko ezala mais mama oyo aboyi alobi na kwa ndire souffrance nanga na omema mukumba nanga jusqu'à la fin na olinga mwana nanga na omema e pa boti mwana ya yambiye azola tse bolingo nde bana nyonso baza. Il y a des moments où baboti bana ngope mona tana ngo moko te msu mibale mususu misato bazaya ye il faut linga bango il faut soutenir bango il faut comprendre bango nyonso nengo moko akolala to akopema ka tang bano ba opema aza déjà na pression na moto na ye et yo oleko ya ko apaiser ye yo lisusu yeko bakisela ye lisusu moto ne na lobaka olobendela ekoni okotisi yango peno sopi pétrole bien pela malamu akendo kufa. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal na kati ya mitema na biso bande ko bolanda ngai. Ndeko oyo akufi atiki bana oyo social akozwa charge na bango mais mama zalaka mama. Ndenge mama na bango azulaka bango isa ndenge social akozwa bango te bandeko nanga. Pourquoi tu enfoncer mama oyo? Pourquoi tu tiniki yeti mama ke no kufa na souci? Pourquoi? Parce que papa a abandonné moi si, atika moi si, akeko zona moi si mususu libanda azo vivre na ya moni ke oui, awa bana bazaya bien, mwana oyo aza bien tete, aza malamu. Aza mwana lokola bana nyonso. Angélique Rebecca nzamba pambola yo. Vraiment ça la rapace na mitema. Ba papa, soli boko yoka vraiment mongongo ya la charmante Bibi Swami. Pardon na sengi bino na loba toujours pour l'amour du ciel. Soko kima kindako parce que bota ki mwana moka za na problème ya autisme. Pardon zonga na kati ya ndako. Soko tika ki bana oyo, pote bana o baza bien te d'après yo. Mais nina ebiso, au mwana na vie na oba oyo tiela ki motema. Eza bango tende ba osunga yo. Bana oyo zako kima, ma grande sœur propre Gisèle Ngoto. Sali à toi yaya. Bangone mutu ba osunga yo. Bangone mutu ba kosala yo lobi ozala moto. Papa, yo nano kufite ko seka banate. Nano kufite ko ozwa pe accident ya voiture nde na lobaki ne bandeli o katani makolo. Ndeko nanga Chantal. Basa na yo nini? Baseka yo, to finga yo. Handicap moto moko talinga ango. Moto moko ta senga abota mana problème. Moto moko ta senga azwa problème na vie na ye. Eza ninge nzambe alingaka bana bazala. So osali yango vraiment eza moto ozangi ka abwanya. Ozangi no ka intelligence pe sagesse. Bana bazali kaboko ute pa na nzambe. En tout cas communauté congolaise totika. Na ba mama oyo ba mesana ko seka bana ya bato. Mwana na azaki zengi, mwana na ya zaboy. Totika s'il vous plaît. Pour l'amour du ciel, na lobi to linga bana oyo baza bana na biso. Mama lobi to kokaka kotambola te. To kokaka kokenda ta bisika bandeko bazate. Okoyana ndako muto bo support 4 ans ozo kitsa mwana na voiture. Akimisi bana oyo ayi. Soit disant bana na yeba malamu atindiki bango mwana oyo atikali moko isolé. Abita musuna zaye na posa kovanda. Ta musuna zaye ki na besoin ya kosolola. Na osa nini na longwe na aka na kei na bika ya botika na malamu mais yo rotuna te pourquoi ndeko lambela ki ebo yo kana ki obengisa ki na ndako ndeko no akei pona nini parce que ndenge ya mbeli body language na yo ezola kisa façon yo osepeli te ndenge ya koti na mwana oyo fala ya maboko pamba aza mwana na ye abwaki wapi atika ye wapi aza mukumba o nzamba pesa ye alors ba mama bazaka na mitema azo supporter pasi wana ezo ronger na kati et comme ko boma ezo nuire ba mama o basana bana o basana problème ya autisme bande konanga to linga bango to lakisa bango le vrai amour to pesa bango support na yo nde osala ke ba mama oyo bazane sengo balongole esengo ne longi na bango o mona ndeko no mwasi azo tambola za vraiment no stress hein azo tambola azo loba na nzela e okoma suko sekaye e ye kutu nenga zawana kutu akokata ko charge à lèvres te asala rata sukite Aurélie Meya. God bless you darling. Ozo chola ozo seka est-ce que yebi lobi boni babota mape malamu abimaki makolo mibale mena batonga toyoka ba choléra ba maladie ba malaria ba injection et sali ke moto batubi etonga malamu te moto avandi. Hein? Pourquoi yo ko seka? Pourquoi yo ko chola ndeko na yo?
tozangi mawa tozangi bolingo tozonga bato mama charmante alobaka tala kasi mazonga moto tala na famille na yo combien posa na problème bana kate o bazana autisme nde bazana problème. Titi Nzinga, je te salue de loin. Manque à ignorance, n'est lobby, mon frère propre. Et ça vraiment ndengwana. Bandeko babolingo. Tozonga kabato. Pasi ya moninge koma kapasi nanga. Esengwa moninge zalake sengo nanga. Ezatenga lisusu na bakisane na bima kala. Na pelisa moto. Grâce rite. Nzamba pambole sikozwami. Bandeko nanga esala pasi. Ba mama ba komi isolé mikole ko ya vraiment to luka to sangisa ba mama oyo bandeko nyonso bazana bano bazana problème ya autisme to kutana to sala rata fête to sala rata une fois par mois to ya ko solo la po ba mama ba se défouler ba mama o ba kokara susute akora ko solate akora ko lobate comme c'est nzamba pambola bino kalombo nanu nzongo chimbalanga. God bless you ma fille propre bandeko nanga ba mama o bazana posa na yo nanga to sunga bango ba kima communauté ba koma bango moko ba koma kotambola kana souci azokene ba kursa memi mikumba mais alors kazana ndeko pembeni akotika pe mwana pa na yo akope ko bengo meno sora bengi yokuto bengi leso ba mususu ayo tika na ki zengi na ete mwana tele matepo ki zengi na zaka afuna vanda ka mama mwana muningo zo bengi ki zengi ndeko nanga yo yebi lobi oyebi ndenge nini yo kozwa lobi na yebisi bino ndeko asekaka mwana ya muninga acholaki muninga bota mwana dizebo mais après 5 ans 6 ans ya ekobota le plus pur que ça siko oyebisanga bandeko babeta kelelo bachapi na point babando yembelo na nzembo mais non Flormas eza mawa eza pasi yo siko okoti ndako komo bomba mwana po ani po banda oseka mais ne konanga tam so abimisa mwana ki na ne partout asala ka fier ya robota mwana po sa mokumba o nzamba pesi aza fierté na ya ze sengo na ye to linga bana o to la bango le vrai amour bande konanga ba mama nyonso o bazana pasi oyo ba mama nyonso o bazana bana o bazana problème o ya autisme mama nazoyebisa yo kozalaka na sonité kozalaka jamais gêné pour baza bana lokola bana nyonso bazo sale sengo na yo yo kutu nzamba pesi yo bango bon bandeko yo o ti lelo azo beta mabolongo na se azo luka ti lelo Alain Ngoto na Belgique mon frère propre. God bless you azo luka nzambe pesa nga ta moko ba prière boni asisi mangenge nga ke ingomba lembi akita koto ayo ka pasteur te azo luka mwana partout azo zwate mais yo nzamba pesi yo likabo l'homme idéal Jisembuku maman papa ce qui vraiment ti lelo yo zana na makambo oya kochola mama anilita nzamba pambolo mama totika bandeko nanga esala rapasi na parents esala kapasi azomona ke na ozala aimable te naza batu balingi ngate na otamwa na mona ndeni yango mona ya mona na makambo te ayaka suba matanga te ba fete ayaka te aya ndenge nini ndeko nanga alengoto aoya ndenge ni parce que ba ochola ye parce que ba oseka mi noko na biso mukomsu na bake kotika la ndenge ka ndenge chaki etika libongo ya libela iye bisanga biso peto ba noseka to yemba nzembo to beta ma clairon ke ye munoko na etengama ben non ndeko musuka tout au long ya vie asaki malamu asaki makasi asali AVC mususu avandi akomosa toilette ka wana elunge tengami loboko lokolo asoko kasusu te siko bandeko bo seka ye azalaki pe lokola yo pourquoi tozo seka bana biso babandi kobota balobi eza choix ya moto te eza moko to vandi na to vraiment ya bano bazana problème ya autisme sur 10 balobi eza na 2/10 sur 5 eza na 1/5 donc eza peut-être environnement peut-être pollution peut-être biloko to liaka eza choix ya mama te ba papa to tika problème nazobeta sete to tika ko kitisa makambo okaka na mama ye mutabota ki eza ye famille na ye to tika ko akize mutu te asengaka shwa ya mwana eza likambukutu te okindoki baloki etetete eza nango shwa ya nzambi bana bazalaka même pe ba oyo ba obota bana baza ba mongol baza bana mema mokumba na oti na suka mama koboma mwana na yoti kenene na fête zala l'aise la tête haute parce que toi au moins
oh, tu as accouché, oh, accompli loi, oh, Bible, le baki, allez, remplissez la terre, oh, accouché, oh, boti mwana, oh, Louise Hope. Yes, God bless you, darling. Hein? Eza mwana lokola bana nyonso. Na obomba kai na ndaku te parce que azayanga. Ba pesa yo mokumba na oyi ba combien ba mama o ba souffraka. Bandeko nanga, ba mama na biso ba komo kufa na souci. Ba mama na biso ba komo kufa na tension. Ba mama na biso ba komo kufa na nde na lobaka azaye moko isolement. Bandeko moto akota ndaku alinga asuba tute amikanga na kwa na ye moko omonte kezo sali pasi abando beta moto tango nyoso makanisi abanjo lela alobi communauté nanga balingi ngate. Bandeko nanga, s'il vous plaît, nazo beta vraiment boy pour l'amour du ciel. Ko banda lelo, yo oyo mama Liliane Lita, God bless you. Yo oyo, si lelo, ozana on a problème oya ko sala ka choix ya bana, ya ko chola ka bana. Nzamba limbiso siko zwami. Vraiment, soki obetisa ki ndeko na yo moko libaku na lobaka. Oseka ki mwana ya moninga e oyebi na kati ya motema na yo ke komela ki ndeko na parce que tant solo lara, tozalaka D3 na lobaka. Na amitié, soki ekomi déjà troisième personne à côté, yeba déjà ki kamaderi wana e baby. Po yo tango ozalate, a okino yebi sa a. Atango ozalate a omemela Z. Donc sala keba. Ndeko yo seka, yeba kese komela ye, ayebi. Omona atam subo benga na katika ko benga yo, abenga kayo te na tina. Parce que ayoka ke yo ofinga mwana na ye, yo oseka mwana na ye. Sinanduku Chantal, God bless you. Maman, s'il vous plaît, lukande kona yo bongisa, tongo zana nous vivants, tous ou vivantes, pardon, tous au monde ndenge ba mort et commis, tous au monde ba mort subite, tout le monde muto alala ki abilité, muto ya kufi. Et na bana na biso to ebi bazana problème o ya autisme. Combien to stoyo ki ba kufi? Bana biso bazo kola, bazo sala pe na ba société, bazo zwa pe ni sala ya malamu parce que batangi sa bango. Bano bazara mayelo PC mathématique, o mona mwana ndenga zo panzela o mathématique. Ba mama ba papa. Tozonga bato tala nano yo esiko uta na libota na bozana bandicap te bozana bandicapé physique te bozana bato bazana ba problème ba nerf te bozana bato bazana ba dépression mentale te nyo ces maladie mama bébé de corps. Bonsoir, God bless you my sister. Vraiment yo kamawa mwana nanga aza mwana na yo ndenge moko yo ka souci pona oya yo ka pe souci pona mwana ya moninga. Mireille mabongapi nzamba pambola ombumba. Bandeko nanga eza pasi pe mawa nzamba sunga biso na point oyo banda lelo zwa décision na kati ya motema na lobanga na osekaka lisusu mwana ya motote ngai na kocholaka lisusu mwana ya motote po choix ya bana eutake pai na nzambe nzambe mopesi yenda yebaki ndenge bana o ba ozala. Yenda yebaki mwana oya pesi pa la charmante. Yenda yebaki mwana oya pesi pa ya ndeko nanga Flormaz. Yenda yebaki mwana oya pesi pa ya chaque motema ya bato ya Franke. Bana bazaka ralikabo na nzambe Colette Mpingi ma sœur propre à Canning-Town droit na motema na yo bandeko bosunga botika kokimisa bandeko na kati église botika kolongola ba ama ya bato ya nzambe ndeko yaki po asambela amemi mwana ata mwana zoganga ndenge nini ata zo sa makelele za shwa na yete mwana eza nature wana nzamba bengeli e makelele na ye yango te ndeko stopo oyo kamateya. So moni place ndeko avandi ezo indisposé yo changer ka place na yo kene na place mususu eza problème te. Po yo za mo santu mbala misatu yo ne bakela ona beauté officielle soki naturel na benga ngonini mais mama lobi yo nanga tokotuna naka tobota maki beauté tokokola tokokende ba génération ekoya na sima na biso lelo yo seki autisme oyo mwana ya moninga mais lobi kuna oyo ya yope toyebite babenga bango banani o bakobota masima na soko ozana bo moite esiko kenda oyeba ki a cause oyo eza malédiction na ngande na kotisaki na libota nanga eza parce que nga na seka ki bana ya baninga nazo pesa pena longone ya bravo na ba mama nyonso ba memaka mokumba oyo ya pasi bango moko mibali bakima batikala bango moko mais mama oyo akolite mwana zaki de 0 lelo mwana kolia comme na 17 ans papa azana ye na bakwana banganda atika mwasi oyo parce que mwasi boti mwana azana autisme. Merci papa nzamba pambola yo mais mokolo moko esiko yo kenda ovanda ka vraiment na lobaka na kati ya Kive makanise tambolo zongi olbike ngam na bota bana oyo papa Ngoma le président nzamba pambola yo zala na motema zonga moto papa
soko longwa ki na ndako pourquoi ka mwasi na yo abotaki mwana aza na problème banda kozongisa makolo na yo lobaki te nasalaki erreur famille na nga boinduire nga na erreur pourquoi natikaki mwasi na nga parce que aboti mwana aza na problème ya autisme papa zonga mata Yolande ma maman je t'ai sali de loin vraiment bandeko et ça la rapasi ba maman o balobi maman charmante so koki osangisa biso so boko créer les biso moi besika moto kotara tukutana comme récréation parce que sika ba soirée na bino bosalaka to banga akokoma tango zo ya bazotuna bon kisimbi na ya tiki na nani kisimbi ozobenga mwana ya muninga kisimbi mama yo bi kisimbi ndinga zalaka ba peso mwana ya kisimbi yo okoromemaye okorobokola ye ngaba nana tambwa na poto na tikali komona kisimbi tena communauté na biso ata kosoki azali pe kisimbi yango Henriquette ngala makopa droit na motema na yo God bless you too vraiment na omemaye po aza yanga na omemaye parce que c'est le choix de Dieu na omemaye po yende nzamba pesinga nde na lobaika bandeko bakoluka nzambe pesanga ta ya kisimbi wana oyo zoboya na memaye lokola mwana onga na memi na libumu nanga awutaki na mochopo nanga mama so oyebi ke lobi yo zolo no kotala likolo ndeko nanga Beatrice Vangu God bless you ozonga mutu so oyebi ke lobi nga na ochape moto na nga likolo sima na nga eza nango bile ya banzinzi eza nango bile ya bankusu pourquoi na obeta tolo ngai nga na bota bana kitoko bana nga bakokani na mutu te mama obeta tolo obima nkunki lobi oboti pe bana bakokola bakobota kande mama charmante alobaka lobi o baomba oboto yebite mokumbo yo ko memrozande kuruzo yo ko kumba likolo ya mapeko kozanga kana moto akokitisela yo mama kozanga kamai tokala masese bakoko babeta masolo baloba ezana ndeko mususu akufa na ndako pourquoi le lendo elekaye akeko kufa ye moko bambwa balie misuni pourquoi moteme lekaki mabelo lendo elekaki ye kaka boye ngai mais lobi batonioso batiaki boye bapesi ye mokongo atikalaki ye moko Patrick Ngoto en direct de Kinshasa Elvis Ngoto God bless you Nana Swami Nzamba Pambolo Marie Tanzuzi bandeko ya ngai God bless you esika bozwami vraiment papa oyo azangi moto akolela ye moto akolongola ye ata eloko ezate bakuti miso ezate bamwa basi balongola asa pola asa beba do bazweka balingi na kati ya sac pourquoi parce que le lendo elekaki ye mingi bandeko babolingo kolinga te yo osuka boye l'homme idéal kolinga te yo lobi na yo bato babando loba na sima mokongo na yo vraiment nzamba pambola bandeko balingaka bandeko na motema moko ndeko azana pasi koma pasi na ye nzamba pambola basi o bako supporter nzamba pambola mibali o bako supporter basi na baona pasi nzamba pambola ba mama bako kumba kuruze na bango bandeko na ngai tozonga sima totalaka ba génération nini tozotika nini tozolona oyo kolona yango ko moissonner ce que tu sèmes c'est ce que tu moissonneras demain. Florence Mankeni, Nzamba Pambola, ma petite, droit na motema nao. Happy New Year. Vraiment bandeko babolingo. Ezalaka nini na communauté na biso, toza na biso na mboka bapaya. To linga na biso, to sungana. Ndeko za na mwana oye kotala o memi pe kitungo che biloko ko lambela ye. Simba mwana oloko a mwana na yo. Bandeko babiba koma ko banga même ko kena bana na salon de coiffure tellement yaza ko s'agiter tellement ko ninga na mingi na salon de coiffure kutu bali ko kate sukite ezonga na kizengi na yo papa azonga na kizengi na ye si kizengi wana za yo za ya communauté na yo ti to mona ka benzien nde bakumba ka mukumba na bango ozomona penda zo linga azolakisa bandeko boni ata bango bazana na okutu mo atamsu 5 na ndaku moko me bandeko ne baza wana baza derrière ye bazo soutenir ye ezalaka hard time ezalaka hard job mutu moko akokango te tosunga bandeko na biso tolongola bango na kati ya dépression la communauté congolaise bana oya autisme baza bana na biso baza ba o biso toboti quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, ça za moi ça za mobali, maman, papa, mema mokumba oh jusqu'à la fin. To soutenir bana biso, to la tsabango le vrai amour, Magel Kasavubu. To la tsabango bolingo ya solo. Nadine Ngolo. Nzamba pambola yo, bandeko. Ça fait mal de fois. Oyoki li solo yo moko ki motema pasi. Oyoki na maozo ba teneni ko partager ngo. Ozo ka motema ezo swa dior kalombo. Ezo sala pasi.
ozoyeba te bandeko na wana obandela wapi na osuka wapi mais lokola nzamba apesaka makasi apesaka toujours provision. La charmante azalaka wana po yo ozalaka, la charmante azalaka wana po na soutien na yo, lisungi na onde esalaka force na nga na telemaka po bino bozalaka derrière moi. Nesi Losembe, non si je te salue en direct de la France. Papi Kulula balobi nde makambo na kati ya Bruxelles. Nzamba pambola bino. Bandeko bosungaka bana oyo. Bandeko nyoso botangisaka bana oyo. Jay, God bless you. Ozomona un jeune. Mazawa na mi pesa. Alobi kore mama charmante na préférant nanga na teach bana oyo. Nzamba mona yo esika ozali lipamboli ndeko ezala munene. Eno ya kokimaka bana biso. Mami la grâce. Nzamba pambola bino bandeko. Tosunga communauté na biso. Tolingana vraiment. Tosalaka vraiment que kutana ba mama nyonso to bengana to sunga bandeko so yo ki pena ba bike journée oyo mama charmante azobeta sete to ya ba mama o bazana bana oya ba autisme to kutana place tel yo atozana ngote yaka ko soutenir bandeko tina tane céleste que j ya pamba poto lito bimisa ba mama bazwa rata refreshment ya pamba basala rata récréation Willy Claude Jama droit na motema na yo balobi vraiment ba mama eso sala pasi salon Francine ne makambo na kati ya kamdem na lubaka bandeko nanga tolingana tant tozana na bomoi kolinga mama charmante te mokoloko yo la charmante akufi ndo bando bimisa malamu nyonso et azalaki le kabo pour la communauté et azalaki bien pasteur Joël Longo mama Esther Longo nzamba mona bino l'évangéliste preste masse pour mama Elodie. God bless you. Kozelate omona la charmante azongi omboka nkolo nzambe nde yoko yo lobi nde konanga ye nalingaki mingi te tango azana nuna bomoi kalume la belle ma copine droit na motema na yo nde olinganga tango yango yango kozelate na zalate po banopesa nga beloge po banopesa nga ba témoignage ona komona na ngai te ona koyoka kutu te e ozala nango in vain. Pesanga ngoto na ana bomo ibenga ngalo ba mama charmante sa na osepela na ngo shaye mbumba droit na motema na yo bandeko to sunga communauté na biso ezana pasi maladie oyo malice oyo na lobaka Abigette Fendi Makopa la marraine marraine ya ba marraine la marraine de Chloé droit na motema na yo vraiment ça la pasi tout soutenir bandeko na biso ba mongo na biso ba fond na biso to bi ke ba mama o bazaka na beaucoup de dépenses ata moi ya pamba profiter kaka l'occasion créer kaka moi ambiance moko somi ata baga mai obika na yo visiter yo ndeko nanga potom so mwana sopa ki mai débâche chebache kilo ya mboka balobi la classe et la différence restaurant ya malunga yaka kosunga yaka ko soutenir mami Chabani. God bless you ma bien-aimée bandeko. Eza passe zo sa passe na mitema la biso tant que le maman ba mama to telema ba mama to sunga atako papa akima atako papa akenda zala la force makasi wana ozalaki nango ne bandeli juju vango ma sœur droit na motema nao continuer na makasi wana continuer balobi conventri lelo ne makambo nzamba pambola bino juju de Monaco droit na motema na yo bandeko to soutenir to linga bana oyo to sunga bana oyo baza bana na biso to aider bana oyo baza bana na biso. Adrien Perage sikozwami droit na motema na yo nzambe nanga sunga bino amona bino ba mama nyonso bomemaka mokumba oyo ya bano bazana problème ya autisme bandeko nanga soutenir ba mama oyo kende ko luka tamsuna ba recherche pene na baki na pesa ki définition ya dictionnaire tout monde qui incapacité nini et ça rakati na bana oyo Lili Mayo. God bless you droit na motema na yo na monulonga na o Vincent ya Maseko droit ba mama ba papa to sunga communauté to lingana to zala ini la main dans la main balobi mo sapi mo ke sokola kati la charmante ko zala ka yi mon côté pour aider communauté to zebele force na yo eza force nanga bino ne bo pesa nga makasi bino ne bo loba go ahead na to zala sima na yo ba sujet oyo esunga mama papa kanise sika nzamba lokota yo nalobake sika nzamba azwa yo motema na yo moko témoin ta musuna libota na opposana bato yo ozana bandeko bazana ba problème oyo Mireille Inyongo. God bless you ma chérie. Tozana bango partout libota mon côté ezangi problème yo zomona bana oya autisme tamsu yo famille no babela kama boma tamsu ma famille no ezala kana ba tamola kutu baliaka na ba poubelle mais bana o bazaka na kati ya ndako balala na ndako bana mama bana papa pourquoi ko tchola bango pourquoi ko seka bango
ndeko zonga motoko papa maman zongisa motema sima nanu nzongo motema ya trésor chimbalanga droit na motema na ma fille nzamba zongisa yo soko ozalaka moto oyinaka bana ya bato soko ozalaka yo sekaka bana ya bato noki mama mso abenga bi mama charmante beta sete mikolo koya bandeko mso azana mwana pemba zoseka mwana mwindu e komo tinda ba mama o bapakola bana hydroquinone oh mama quel complexe mama nanga famille Jama na Belgique na kati ya Verviers mama Eli Jama motema ya bato ya pasteur Jacques Mombule droit na motema nao Sisi Jama God bless you toute la famille Jama nzamba pambola balobi papa Jacques chéri Jacques droit na motema na yo ba maman et ça a passé Rachel Kabeya God bless you Izanini na biso ba congolaise ba maman li na olobela ba maman pasi wana ya 9 mois Nicole Mourao God bless you ma chérie o memaki yango oyebaki combien muninga souffrir mususu bazana bana bazana SS pourquoi koseka pourquoi kochola Alain Diramo na kati ya Belgique yonde makambo balobi na Belgique droit na motema na yo pourquoi kochola choix ya bana eza ya biso te eza anomalie eza ba germe oyo esali ke moto abota mwana oyo SS peut-être akutanaki na conjoint ou conjointe azalaki na mwana na S ekutane bimisi ba S yo koseka okochola vraiment est-ce que oza moto te c'est que yoza moto te maman surtout le maman ba papa je peux comprendre un tout petit peu nakoki peut-être mais maman te maman me makazemi tala libumuna yo tala les fruits de tes entrailles papa nanga mputu nzamba pambola yo mama bébé motema ya papa mputu droit na motema na yo bino nde bosala makasi na biso bibiche lungela nzamba pambola John Ngela le pasteur Ngela droit na motema na yo vraiment bandeko nanga to sungama soki vraiment yo na lobi oyebi ko betisa ndeko moko libaku Jacques de Vibra nzamba pambola yo pe lokola zonga kendo luka ndeko na yo kende ko arranger kende ko bongisa loba ndeko nanga na betaki libaku pona yeba kite na kanisa ngai nde na zalaka nzambe ngande na kelaka Nancy Makwa la manière propre droit na motema na yo vraiment tozonga batu ba mama ba papa tozonga vraiment na état na biso initial mona ke ngai pe soki nga na botaki mwana o na ngala za ndeni soki bacholaki nga so ba finga nga ba mama o peut-être bazana motema ya munene bazoka komela bazaka ko encaisser comment ranger comment lire et comment pesa bango ba tension et comment bimisela bango ba maladie ebele ba mama ba comment kufa po baza isolé ba mama ba comment zo ba maladie mususu fallait pas bazo ba comment zo ba dépression mentale pona nini communauté na ye moko ezochola ye moto libanda sekaye moto libanda fingaye me yona ngaiti to seka bande côté bande konanga lobi to ebite José Image God bless you droit na motema na ona mama Jackie nzamba pambola ya José Ziko José Kibala mokonza mapinga droit na motema na yo ba mama ba papa to sungama et la charmante Zongi alobi agumbi le susumoto ko présenter vraiment ba sincère condoléances na famille Mbomo Bimba vraiment to bungi sali susu mwana moko parmi bana na biso Joyce aucho tika biso mwana biso totaka mwana kitoko boye to bungi sa mwana biso asana 19 ans mwana ya ndeko na biso Tantine Mbu balobi na papa na ye Didier Tonsele bande ko adresse ezoleka kozela te oyeba kaka famille oyeba mama na ye to oyeba papa na ye po yo kende balobi baza famille ya noko niko bande ko bayebaka noko niko na kati ya dagena maza papa moko awumeli papa moko motema malamu aza gentil vraiment soki po yeba ki était la charmante akobeta c'était alobi to kende ko présenter ba condoléances to kende ko lela bible lobi to lela na bayeba ko lela et to sepela na bayeba ko sepela ezama lamu na moto ko kenene sika na matanga et plutôt ko kenene sika ya fête parce que ne seka na fête to ko bina to ko seka to ko sauter to ko kanisa lobité mais tant on a komona mwana bo elenge ya 19 ans lelo azali susu te pasi na kati ya libota na ye to benga ba numéro ezawana to moni Patrick Mbu to moni mama leki na ye Mireille Mbu azawana vieni ko ye moko numéro ya téléphone ezawana ndeko benga ne céleste ke coup de fil na yo et ça la bango malamu ko perdre mwana eza pasi tuzomona communauté ndinga ezo 5 tuzomona communauté ndinga ezo bunga et yo
yo lisusu olingi okotisa ba mama oyo o entraîner bango na souci lelo lobi to ke kobungisa su ba mama o pourquoi parce que bazana bano bazana problème ya autisme te ndeko nanga zonga moto to sunga libota oyo mwana biso ye wana na kombo ya Joyce Tonse Lembu balobi ange ya bato asalaki nini lisumu nini mwana sali po lelo akende ezara nzambe asali kaka shwa na ye aponaki mwana o lobi pe ekoyela yo nanga bandeko nanga to kende vraiment kokutana na famille oyo to kende ko apporter bango un plus ende na lobaki toujours na attitude matanga to kende te po to kende ko chiola to kende te po to kende ko luka ko yebeza nini esalaki nini kende po apporter un plus so ozana mai so ozana contribution so ozana eloko nyoso esingi na yo ko mema tant que maman papa to kende osunga libota la famille mbu est éprouvée bandeko nanga vraiment tozongi na kati ya sujet na biso la charmante Bibi Swami azalaka po yo ozalaka bino nanga nga na bino trop c'est trop ndomba si esiko zwami ya ndomba droit na motema na yo bandeko babolingo Daïske va l'homme propre, Fifi Fema, Félix Fema, Gevin Samo, balobi balom, ba homme en cab noir, bango wana droit na mite malabino boyambango, ba eba soutenaka la charmante Bibi Swami, trop c'est trop, balobi trop c'est trop na kati ya communauté congolaise. Les lots eu la réalité de l'autisme dans notre communauté congolaise. Vraiment to yekola. Ya muke yozui nanzela ya la charmante tobi que toko continuer, toko développer l'issue les lois aika introduction, to fungolani na lobarana pesa bino mungu amoke na kati ya lolemo to yekola ndenge nini bana oyo bazana autisme pasi nini ba parents bazwaka bandeko mosusu aza ana voiture te fo tambusa mwana o na babis akota na kati ya bisi mwana bandiko ganga mwana bandiko sauter fo kanga ye nyoso zo sala traumatisme zo zongela mama ba chauffeur mosusu mabe mwana pa kitisi ndeko na nzela ndeko atikali zo sala souci ezo ronger ye papa na ngesi ko zwami yo zo sepeloke ozupe mwasi mosusu zo régner ozo boto moni ko boti malamu c'est bien bon mais lobby ya moto nzambe nda yebaka oyebi suka na ote papa soki okimaki mwasi na yo pona ka abota ki mwana azaki na problème ya autisme zonga na kati ya ndako atape soko ozonga te physiquement bana ko benga bana ko soutenir bana ko apporter aide na yo en tant que parent choix ya mwana la charmante alobi ezalaka ya nzambe ezalaka ya moto te mama nyonso tanga akumbaka zemi suwe na ezalaka bota malamu na bota mwana nga lobi azala boye azala asala choité et to sala kapé dessin te to dessiner na papier to lobake mwana ngana ngazala koto boy lipekaneza la munkie azala koto munene te mwana nyonso aza mwana ndengo lingi mwana yo linga pe bana nyonso bazana problème ya autisme na kati ya communauté na biso ba mama ba papa na bandili te ya oyo vraiment to kena ngona bo pete to kimi mbango te to beti fimbo te to sangeli pe moto te to lobi to yeka apporter un plus kaka ndenge sepela TV apportaka un plus na kati ya ba famille na biso elongole la biso boring balobaki to lukaki to bimata na Congo bandeko no lelo ba komona yo live na kati ya Kinshasa e bavandi na télévision ba kota la sepela TV ba moni ozawana The Boss Brothers Facebook na biso ezalaka na 24 hours sopo rataki émission ondeko banda ko partager lisusu na lobi tinela bango lo babokota na Bibi Nyenga entre parenthèses la charmante Bibi bokota na kati ya Facebook nanga botala émission o soki yo kimaki mango na koseka kabana ya bato na kochola kabana ya bato na kofinga kabana ya bato zonga moto tala kasima balobi la nature elle-même elle ne vous enseigne-t-elle pas tout le monde a bandeko babotama bien face à un accident tout le monde a qui misus minoko panzani tout le monde a ba Facebook tout le monde a ba miso ya bato elongo tout le monde a bato metu ko katana eza yete mutasenga ibo katanga moto na lingi moto na nge katana lito ye longwate eza accident okutani nango tout au long ya vie na yo et lobi na yo oyebite so nano kufite koseka kabato te po lobi oyebite ndeni yo suka lelo za makolo mibale maboko mibale miso mibale lobi kuno kozwa pe maladie miso ekufi lobi kuno kozwa pe anomalie moboye tension mataki makase bomi miso po tension boma ape miso okosa la pe stroke okosa la AVC okovan na pe na chaise ezate ke fin du monde moto asala moto na mokila nzambe
azate tolinga bana biso nyonso o baza na problème ya autisme na kati ya communauté na biso congolaise nzamba pambola mabota nyonso oyo yoki mongo ya la charmante Bibi Swami Liliane Oyisa ainsi que ton mari en direct deux États-Unis ozolanda biso muya kabamba toujours na États-Unis balobi Québec nde makambo brisoki nzamba pambola bino nyonso bozalaka connecté branché à tout moment bokolanda émission trop c'est trop tozokuta na bino lisusu kaka na ba diversité ya ba sujet oyo esepesaka mitema na biso trop c'est trop nde makambo na kati ya London City présenté par votre humble servante la charmante Bibi Swami na nzela ya Sepela TV des Boss Brothers Louis Bossi Tampen Aimé Bossi Tampen et balobi pourquoi pas aya Aimé Mokolo couloir des stars ya Aimé Mokolo couloir des stars nzamba pambola balandi na biso nyonso o bolanda kinga misusu pe bakombo na monite bozo koma et na ko répondre bino après nzamba pambola papa nanga amoli et toujours na kati ya dagena me droit na bandeko nyonso o bazala kana pona biso papa nanga Frédéric Mbimba de retour bandeko boyeba kité bobenga papa Frédéric Mbimba téléphone ya pamba et salebia asazongaki a ma sœur Annie Mbimba nzamba pambola bino et biso nyonso to mona na lisusu mercredi na katia betanda moke na biso Willy Claude Jama Chloe Wina Alphine Jama nzamba pambola bandeko nyonso yanga de loin ou de près nzamba pambola bino bye bye. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossi Tampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir à casser na sepeli. Enfin, de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, bah Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo a PC. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur Sepela TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Bonjour à